Bonjour, bonsoir, natin kokoute la biso, balandi ya chaîne na biso NG4, Cordance TV. NG4, tozana mobange na milulu, tozana mobange na événement avec l'homme de Dieu, Zima Tamwizi. Église, la restauration. Maman, papa, ne manquez pas cette occasion, ne ratez pas. Venez en famille, venez nombreux. Boya tokumi sanzambe longo ma sœur. Boya tokumi sanzambe elongo na l'homme de Dieu, Zima Tamwizi. Na kati ya États-Unis awa. En tout cas, nzamba ko sala ya minene elongo na l'homme de Dieu, Zima Tamwizi. Thème na biso ezali chrétien perfectionné appelle la différence. Boya Fonzambe asa la différence na kati ya bavi na biso. Boya mois d'avril au mobimba tokozali longo na l'homme de Dieu, Zima Tamwizi. Prêt tozana mobange na milulu, tozana mobange na événement avec l'homme de Dieu, Zima Tamwizi. Église, la restauration. Maman, papa, ne manquez pas cette occasion, ne ratez pas. Venez en famille, venez nombreux. Boya tokumi sanzambe longo ma sœur. Boya tokumi sanzambe elongo na l'homme de Dieu, Zima Tamwizi. Na kati ya États-Unis awa. En tout cas, nzamba ko sala ya minene elongo na l'homme de Dieu, Zima Tamwizi. Thème na biso ezali chrétien perfectionné appelle la différence. Boya Ponzambe asa la différence na kati ya bavi na biso. Boya mois d'avril au mobimba tokozali longo na l'homme de Dieu, Zima Tamwizi. Salut, Nathan kokoute la biso balandia NG4 na pesi bino mbote. Sarah la douceur. Toujours na rubrique na biso ya j'ai compris la vie bolingo ezali wapi. NG4 et kambami na les visionnaires, les boss parti libondas toujours. Lelo toye moi muke ko partager na bino balandi ya chaîne na biso ya NG4 Cordance TV. Makambo etali environnement. Na zanga mokote na zana na muninga na chroniqueuse toujours dans l'ami de tout le temps à se présenter. Téléspectateurs Nabiso, Boyokaye, Bomonaye. Merci ma soeur de tous les temps, de tous les jours. C'est bien Sarah, la douceur. Ezanga Mazé, la panthère noire. Nelly Mazé, la banungisa toujours. Mwana matete. Toye kolobela lelo, ou ezali environnement. Merci ma soeur. Bon, lelo toye bon moukie na plateau. Poto lobela makambo etali environnement. Tozomona mingi salité, surtout na pomme matete wana. Donc côté ya paka juma o babuki paka juma. Donc salité ekomi wana do na mai eza na ba place o ba piéton. Ba koyi ko telema po bazela ba transport. Donc eza na moyen te ba piéton ba telema po na bazwa ba transport. En tout cas likambo wana ba konzamboka na biso bataela biso yango malamu parce que ezana ba milliers mususu partout na Kinshasa ozomona salité makasi pe bangungi makasi parce que tant bangungi mai eza mingi na ba quartier ba poto ba salité eza mingi na kati ya ba veni okomona bangungi bazwa ko apparaître mingi tozo vivre vraiment na kati ya salité yango ba konzamboka na biso ba meka kotaela biso un peu makambwana. Merci. En tout cas, biso ngai maze nazobeta penza sete makasi pona batinelo ya Kinsaku. Biso to abana matete. Donc faut tombola commune na biso. En tout cas bakonzamboka botalela biso batinelo ya Kinsaku eza ya kobeba mingi makasi na batinelo. Salité leki. So to lobi pe to kota na batinelo mingi to mona ba fazer nde bazoya obebisa ma sœur. Ba fazer bazo kota ko bebisa totali ba koto ya meko misusu bazo wuta na ba hôpital kuna bazo bima ba ye ko bebisa mingi pe ba salité zo kota mingi na batine na bato bazo tekaka mingi na babalabala ya Kinsaku wana bazo kota pe ko bebisa batine. Donc gouvernement tale la biso non mukie surtout bourgmestre na biso ya Matete atale la biso non mukie pona batinel o eza pembeni na matete po matete Kinsaku nde eza nde base Kinsaku poko ka matete na telemi mingi na Kinsaku donc il faut batalela biso penza batinel o mingi eza pembeni ya entrée ya matete wana na Kinsaku wana batalela biso malobeze pana.
Merci beaucoup balandi na biso do bino moko bozo tambola na kati ya bamboka bozo mona makambo oyo ezoleka mais je dis merci à chef de l'État akutaki ba bien moko te akuti eloko te mais quand même abandi ko sala oyo eza ba caniveau azo sala ba caniveau azo sala vraiment tozo mona mo sala vraiment eza en marche ezo salama donc non lo bakaka na ba chef de l'État na biso parce que ndenge bazo sala ba macadam c'est bien bazo sala pe ba terrasse c'est bien mais suivi oyo etali ba caniveau ba kiraka ba terrasse chaque semaine ceux qui bazo kire ba terrasse chaque semaine nde tokolonga ekozala bien mais ceux qui tosali basali ba prince ya pamba na ba caniveau ba tiki bongo donc tokolonga te parce que ba matiti wana bato babwakaka basalite wana ezokende kokota lisu na kati ya ba terrasse ezotondisa o etali terrasse ceux qui acquisition ezate baza ko acquérir terrasse te tokozonga lisusu na même situation yango nazosenga mingi bakonzi ya mboka batela biso makambo o etali ba terrasse ko kire ba terrasse ko luka ba batu ko futa bango moi un petit rien bazo kota bazo kire terrasse chaque samedi ndenge samedi e koma na mboka ni partout salongo bazo kota na kati ba caniveau bazo kire terrasse wana to longa malgré ba prince o basali biso mais so bazo kire te to ko yeba ko longa eloko wana te parce que tant o bato andoko bo matiti ba érosion pe ya epai ya baba Kongo tanga bando tindika ba salité parce que so salité wana ezo vanda ba salité wana eko kwa combler ba caniveau na biso eko bimati na ba prince au moins na prince eko zipa mana salité to ko zonga lisusu na kati ya même sort donc yango wana vraiment bakonza mboka bataille la biso eloko oyo babengi propriété na kati ya ba carnivore ko kiraka ba terrasse tant nyonso na kati ya ba carnivore yo pe mama oyo za nzinga ya place o basali ba carnivore ya place o basali ba macadam mama kozwa matiti oyo eza na kati ya lopangu te kozwa vraiment matiti oyo eza na kati ya lopangu te okendo bwaka na kati ya carnivore propriété biso boko batu tokoluka propriété biso batu tokoluka soin na kati ya ba avenue na biso na kati ya ba quartier na biso kome mama titi te na kati ya avenue okay nango na kati ya carnivore oyo basali obwaka ngo en tout cas mama ezo sunga te biso boko mboka oyo tokoyeba poto sala effort ezala malamu tant basali biso ba carnivore ezate carnivore po mayeleka enoyo zo matiti ya kati ya lopangu okay ndoko bwaka kuna maze malobeze pana. Merci ma sœur. Totali vraiment mingi mokonza mboka zo sala musala malamu penza kintia matetezo bonga. Omoni ma sœur matetezo bonga kotongo bazo tonga banzela vraiment tozo mona vraiment musala ezo salama mais suivi vraiment nde ezo zala te surtout ba terrasse bazo timola wana basilisi yango te bakoto mususu ezo zala silité ba salite nezo zonga kaka surtout bato baza ba pembeni ya banzela wana o baza pembeni ya ba terrasse bazo timola wana ba matiti ezo zala kaka pe sikango bakotika matiti ano mona vandi lisusu ba un mois lisusu bazo landela ngo te wana ndezo pesa sous pasi salité zozonga kaka donc tozana besoin vraiment chef de l'état gouverneur ya matete surtout à landela mingi côté environnement côté ya matete vraiment salité l'équipe vraiment makase l'équipe donc musala zo sala manango bien tozo féliciter chef de l'état tozo féliciter vraiment musala zo sala mana matete na banzela ndenge zo tongama vraiment tozo féliciter mon président de la République son excellence Félix Tshisekedi vraiment tous se féliciter mais tous en a besoin plus que environnement ezala suivi nango ezala pour côté ya batinel côté ya salité eleki na matete côté wana ezobeba vraiment makasi côté wana malobeze pana. Oui, en tout cas, bande kona biso basi pe mibali, ba mama surtout ba mama biso batolamba ka biso batokombolaka. Bo ba papa bakendaka bandako. Ba mama tozwa conscience en tant que ba mama. Ezate tokendaka na ba caniveau na biso so moni mbula, po bwakisa matiti 1000 francs 2000 francs, yozo mona 1000 francs eza problème 2000 francs eza problème. Il faut que na ba caniveau o basali, o banda ko bwaka vraiment matiti mama ekosunga te. Makambo wana vraiment ekosunga ata mukete mama zwa conscience na yo ya kibomoto tangu oyo kombi matiti na yo tia na kati ya sachet tia na kati ya poubelle na yo kende ko bwaka yango
na bwaki sa yango na bato apousse o ba mema matiti et no yo zwango okende ko kota yango na kata ba caniveau en tout cas eza bien te tant chef de l'état bazo sala misala papa Félix Tshisekedi azo sala musala eza biso pe bana mboka il faut pe to chama boko na kati ya musala wana eza te to kendo zwa to zongsa musala wana sima to ke ko bwaka matiti tant yo bwaki matiti 10 personnes ba bwaki o aya bwaki 20 personnes caniveau kotonda mai moye kende za te dès que mbule rose salami mai wana na matiti wana eza kati ya caniveau ekozipa terrassé na koko lo baso totali côté ya ba ngufu wana na ba presse wana bomoni ba caniveau nyonso na makadam nyonso ekangamaki à cause ya nini à cause ya salité ko bwaka ba matiti na kati ya caniveau en tout cas eza malamu te pe to sengi na ba kondi ya mboka bo beta vraiment eloko c'était bota ba banderole na place ba caniveau ezali mutu akobwaka matiti na kati ya ba caniveau nde bazo salango sika aza na problème na l'état parce que l'état basambaka na yete mama yo soki oza gros dos ki gros dos na yo sala ngo epa mobali na yo na kati ya ndako ko sala ngo na l'état te parce que l'état eza nzambe liboso ya mibale eza l'état soki atio maboko mama na ngai en tout cas okozwa sérieux problème donc to sengi vraiment bota ba banderole musala ezo sala makitoko bota ba banderole penza makambo wana oyo ya kobwaka ba matiti na kati ya ba caniveau makambo ya salité ya kati ya caniveau esila parce que so matiti ezwami tokozala to vivre bien te to vivre na bangungi en tout cas nyonso ezala na kimia te de loko to sengi et pas ba konja mboka na biso yango wana. Merci Sarah, surtout nazo beta sete mingi na bato babwaka ba matiti bato apusu wana bango pe bazomema pe basalite na baveni omona muta lokoti ba matiti na ye na ba mapangu nyonso lokoti pona kokende kobwaka ayebi esika moko boye moko ekosala mwa mulili ake kosopa matiti na ye kaka na baveni surtout na batinel donc il faut battre la biso pe eloko wana donc batia na chaque tunnel ya matete batia eloko moko ezala ta sécurité moko po ezala suivi po mingi pe bato pousse bazobwaka matiti na batinel bato pousse bazokenda omona amoni mo mulili ezali telemisa pousse quelque part ezali ke bato bayebi te bazate ale akoti na tunnel abwaki donc salité tozo vivre nango na matete eleki vraiment batia la biso ba poubelle publique na kati ya baveni poubelle publique ezala ke muto ayebi ke azana salité na abimi na balabala ake bwaka matiti na ke muto azala ke azvandi azeli ke matiti tondeli na lupangu azeli ka mbula erezoya ye wana bimi abwaki na mai wana ka liboso lupangu na ye donc wana eza malamu te wana biso moto zoboma mboka biso moko ba population nde tozoboma mboka tolobaka ateke gouvernement zo salelo te biso mo pe toza ba base yango wana ka eloko na lingana na bakisa ma sœur. Merci moninga nanga chroniqueuse maze toujours bakonza mboka na linga lobela mwa mukie pona hôpital de référence ya matete au Meza eza c'est une grande hôpital où ils ont traité batou et koza na salité te so okoti na kati ya chirurgie au mona salité moko ya makasi okoti na sima bâtiment salité eza makasi yango tozo senga vraiment bo bongsela biso hôpital ya référence au Meza en plus hôpital o eza foyer en tout cas kuna kutu na ebité modèle ya salité trop de phaser donc il comme un hôpital moko ya ba phaser or que eza grand hôpital e ko sunga bana matete hôpital ya Meza wana salité eza makasi en tout cas bo lukela ba phaser wana bisika po place wana bo bongisa les hôpitaux à monene o ya l'état et ko za na kati na salité à modèle wana te donc to senge pa ba konzamboka bo bongse la biso hôpital général de la référence bo bongse la biso sous foyer donc deux hôpitaux wana na kati matete et à l'état et à la propre en tout cas malobeze pa no mama maze. Merci la douceur tozo senga ka lisungi na mokonzamboka te la biso commune na matete biso to abana matete donc tozo telemela mingi commune na biso donc tolingi vraiment gouvernement a telema pour na matete po biso tozo mona bo sotonde eleki mingi na matete zalaki ya eboyete tant tokola ki biso to botam na ba 70 to mona ke
tout ezalaki bien ba carnivore banzela tout ezalaki bien batinelo okota kuto okyo vanda kuto ozwi pe kito vandi mais lelo to vanda asuli na batinente tinele koti okuta biloko mususu na ba mutu ndoko koka kuto supporter te donc gouvernement vraiment était le mettre la biso commune na biso matete to ana posa lisungi na bino na kati na commune na biso. Merci. Merci Balandia NJ4 toujours. En tout cas, maman, papa, Nazasi Tobeti déjà c'était, hein. Tobeti déjà c'était, en tout cas, salité. Salité, likambo salité. Mutula mutunde akope sa fierté ya kati ya commune na place à Vandi. Oaza na lemba. Bon, pe sa fierté ya commune na mino na lemba. Oaza na matete, oaza ngiringi 24 commune nyonso. Mutu nyonso so prendre soin ya commune na ye. Na 24 commune otoza nango. Batu nyonso oya bon marché oya boy ba prendre conscience à commune na bango ezala mie otali peza o commune nga nazo vivre le pango nga la somba la kati ya matete na ko bebisa ba carnivore ezala kati ya matete te il faut na luka ba carnivore na biso ezala bien na boka matiti te donc na luka ezala malamu en tout cas ba mama o bazwaka ba matiti na kati ya ba terrasse ko ke ko boka na ba kati ya carnivore mama botika yango ezali bien te. Merci vraiment Sarah la douceur to lobeli commune na biso to lobeli pe to bengi bino bato bozala ba commune mususu soki moni ke côté ya commune eza na côté moko ke mutako lobela zate NJ4 eza wana pona bino toza wana tokoya tokolobela environnement bisika nyonso bozali toza toujours na besoin na bino ba abonner na biso bo s'abonner bo partager bo benga biso sika ke bo mona ke ça ne va pas NJ4 koya pona komema un plus bisika bozali. Merci Balandina biso ya NJ4 Cadence TV pour na lelo to suki awa na 4 émission na biso to monani prochainement soki nzambe abateli biso pour na lelo merci to pesi bino bay place bozali na pesi merci na mo boss parti Libonda c'est ainsi que toute la famille na pesi mbote na maman la Rodriguez mbote na ba chroniqueuse nyonso ya NJ4 na pesi bino te place bozali na pesi mbote na famille Makengo na poto te na Kishasa na pesi mbote na Chata Mayangi na pesi mbote na Olivier 0033 na pesi mbote na Pasteur Jimmy Ndunga mbote na Marx Pongo Dias na Suisse mbote na ebele mbote na famille Kalonge place bazali ciao ciao. Ah, JC Makolo na bosani te ba grand cameraman to yaki pe biso morote hein. To yaki elongo na ba cameraman na biso JC Makolo na José Kipembe donc suka. Yabino yango wana. Merci vraiment na ba abonné na biso, bo s'abonner, bo partager, c'est toujours Mazé la panthère noire. Nazo pesa mbote mingi na balandi nyoso bazo landa biso na chaîne na biso NJ4. Sans oublier ma famille toujours de NJ4 Cadence TV, les boss toute la famille de NJ4 na pesi bino mbote mingi, toza kozala na bino elongo, tozo sala musala oyo, accompagner na bino elongo vraiment ba soutien na bino kozala malamu mingi, na pesi mbote na famille banungisa toujours vraiment mbote na Brice Dimitri Bayendisa l'honorable respect na l'honorable Brice Dimitri Bayendisa merci na pesi bino mbote mingi. Ciao. Ciao.